Bandeko, mbote na bino, Nzambe azolokumu. Thème ya mateya o ezali boye. Soki ozalaki na basi mibale, avant okoma chrétien, to avant okoma président de la république, disons chrétien. Nini okosala? Parce que yo o se convertir, o sali confession, pe o sali repentance. Mais ozana basi mibale. Oko boya bango mibale po bala mwasi musu sika, to oko bengana moko otika na moko. Bandeko, nakoloba mingi te, peut-être qu'on a moins de 10 minutes. Pourvu que na sala quand même pour na yebisa batu ndenge ni ko sala. Allo bandeko nanga, soki oza na basi mibale to misato. Oza païen. Oyebi Nzambe te. Oza mutu ba milangwa. Oza mutu ba na hotel. Oza mutu ya makambo ebele. Soki ondimeli parce que oza na ba moyen na yoko, o préfère oza basi mibale misato mine. Oboti na bango. Même so aza na kati parmi bango moko aboti te. Soki obongwami, okomi chrétien, oza na droit ya koboya ata mwasi moko te. Soko oboyi ye, pasi nyonso ya komona ekoya mutu na yo. Parce que yo olingaki ye, olingaki basi mibale, poza na ba moyen na yo, olingaki misatu, olingaki mine. Mais siko yo lobi ke nga na ndimeli, il faut na tia makolo mibale na kati ya liloba. Alors moi, en tant que pasteur na loba na yo, okoboya mwasi moko te. Doctrine na biso ekoyamba yo na basi na yo nyonso oza na bango. Mais seulement na kati ya ministère, na kati ya ministère oya biso, ebanda na apôtre nkoloba, ba oyo baliaka na Jésus Christ, balandaka baenseignement ya Jésus Christ physiquement, bango wana babengi ba apôtre. Na moya lelo ba apôtre bazalaka susu te. Ba apôtre nyonso bakufa. Soki bomoni mutu babengi apôtre, c'est-à-dire aza mutu na lokuta. Soki yoki onga na sambela pa apôtre, oyo nga za apôtre, aza mutu na lokuta. Ba apôtre bango nyonso bakufa, ba apôtre ba susu te. Ba apôtre babenga bango les 12 apôtres. Ti baye kokotisa mibale baye kuma 14. Apôtre Paul na mususu wana. Judas ekokufa. To kontaka toujours. Donc au total 14. Moko ayokufa. Mais dire que lelo apôtre réalité, tous les apôtres sont décédés. Et yamona bomonaka soki mutu komi président de la République des États-Unis. To na mboka moko qui se respecte. Jamais va prêter serment pas apôtre. Pour nani va prêter serment pas apôtre te. Parce qu'ils savent que tous les apôtres sont décédés. Va prêter serment et pas ya pasteur. Luka osala banquette au mona ezalaka ndengwana. Alors pose-toi la question, pourquoi va prêter pas na yete et pas ya pasteur? Et moi je te donne la réponse dans la Bible parce que tous les apôtres sont décédés. Na Bible tozana apôtre Paul oyo Jésus moko akumisaka apôtre na Joseph mususona peut-être apôtre comme na bossa les actes des apôtres. Les jeunes pasteurs Timothée aki pasteur bazaki na apôtre Paul mukolo moko te bakomisaka pasteur. Et na Bible à part mukolo moko te bakomisaka apôtre. Et na Bible à part apôtre ngana zolo bana yo apôtre musu azate.
kombo ya apôtre mosusu na Bible eza te, aza te, à part baongo natangeli yo wana mpe akotikala kozala te. Soki yo mpo okenda kosambelaka mpa ya apôtre mpo alingi yo ozwa na valeur mpo na baapôtre ya Jésus Christ, nalobi na yo c'est un aventurier. Azali mosala nzambe te, c'est un aventurier. Tous les apôtres sont décédés. Soko kondima okondimela ngai eza malamu mingi. Soko kondima te, bon yo kaka parce que bino bondimelaka mingi baaventurier oyokaki azaki musicien, oyokaki azaki boye, oyokaki azaki sataniste, soki ya lobi nde ondimeli ye. Alors ozali na droit ya kobengana mwasi ata moko te. Okoki pe koboya moko te. Mais oyo ya liboso, oyo ya liboso, soki ozwi ye, pardon, oyo ya liboso, oyo bango nyonso baye kokuta, ba droit na ye oyo abandaki kozwa banda ozwaka ye, oza na droit kolongola ata moko te. Oko respecte ba droit na ye nyonso oyo azalaki na yango. Ya mibale toko zwi ya misato, ya mibale wana pe ba droit na ye nyonso ko respecte yango. Bokotanga wana mokanda ya Exode 21:10. Eza koloba na yo ke ba droit ya mwasi ya liboso oza na droit okata yango te. Cela veut dire quoi? Cela veut dire Bible ezoloba na yo soki epesi yo verset oyo, cela veut dire que Bible ezoloba na yo kozwa mwasi mibale misato, Bible eza kointerdire yango te verset yango wana. Mais seulement balobi na biso na 1 Timothée 3:2 na osoka peut-être na ba verset mibale oyo. Na 1 Timothée 3:2 kuna balobi boye, mosali ya Nzambe fozala na mwasi moko. Un évêque akozala na mwasi moko. Un pasteur akozaka na mwasi moko. Soki alingi kozala na mwasi, donc akozaka na mwasi moko. Mibale te. Soki alingi kozala na mwasi, akozaka na mwasi moko, mais mibale te. Donc ndeko oyo azalaki na basi mibale ava koma chrétien, akoki kokoma mosala Nzambe te. Na ministère oyo ya biso 5 wana ezali apôtre, soki tobi apôtre baba apôtre bakufa oyo biso to imitaka. Prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Akoki kozwa titre moko wana te na katikati. Parce que Bible mutepekisi yango ezanga te. Et Bible confirmé oyo na lobi na Exode. Elobi ke évêque kaka soka limoza na mwasi moko. Cela veut dire que oyo parce que ba tâche ya mosala Nzambe eza pas si trop. Mais oyo azana ba moyen na ye pour faire souffrir basité. Azana droit ozwa mibale misato ndenge ya lingi. Parce que tozana ba verset biblique awa oyo batu neti ba Akab aki na 30 enfants. Tozana ba ebele. Tozana Abraham aki na mbongo aki na bana ebele. Basi pe ebele. Abraham. Tozana Jacob. Jacob azaki na basi mine. Jacob aki na mbongo aki na basi mine. Mais tant azwaki ba o wana mususu abengani ba o liboso te. Genèse 25. Non, Genèse 29, 15 à 35. Jacob, Genèse 29, 15 à 35. Beaucoup de temps à Genèse 25, 1 à 6. Genèse 25, 1 à 6. Genèse 29, 15 à 35.
ba oyo balinga kotanga Bible ba verset yango wana pour la kotanga. Voilà. Na banzi boyokinga pe na silisi. Ndenge bomona ki Chilombo un chrétien na mwasi na Kinshasa babotine bana mama bana ye avant comme président mais il semblerait que azaki déjà chrétien azaki na basi ba mibale ta comme chrétien moi sinon ba bengane likolo quand tu es en avion avec brutalité. Ça c'est la sauvagerie. Ezali ya mutu oyo aibi lobate. Donc Chilombo a péché. A péché. Il faut à se repentir na péché wana. Voilà. Allo bandeko pour la exhortation oyo na suki na wana na éviter soki na kozana mosusu. Voilà. Nzambe azanabino. À la prochaine occasion. Voilà.